Bonjour, bonjour. Bana Congo, bandeko bolanda biso partout. Botika nanu na tchaketi mwa mopanzi boye parce que naza na mwa dossier belé oyo il faut na loba bandeko na ngai natali émission. Il y avait na biso grand prêtre, ya ba grand prêtre Koffi Olomide. Na migenyema émission na esali ngai pasi na mawa kotala ndeko na biso mige oza deja kombo ya monene na kati ya monde ya presse oza deja une expérience oyo okoki kozala jamais complexé ya artiste musicien. Tu as bien que koyamba ba icône ya musique na biso ce n'est pas facile, mais aujourd'hui musicien net Koffi. Parce que Koffi aza musicien oyo peut-être osukisi ya munene ya koyamba na carrière na yo te ndeko na ngai migi ezaka conseil ya muke. Koffi Olomide peut-être oyambi lelo lobi pe okoyambaka pe bawe ranson lobi okuno ozape ba jibe okozape ba mama Mbiliabel okozape ba Fally Ipupa on recevoir pe ba Ferregola on recevoir pe héritier kuto yambaye déjà héritier je pense héritier zana no jeune babina file bana ba jeune ba Fabregas oyamba bango me ba icône ya mineno basala pena o pena baza pena na histoire ya musique neti ba Koffi Olomide baza batu mo oyo ozo yambaye plateau fara il faut qu'on prépare émission wana. Biso to sala ba émission na ba waze kwa to sala ba émission na ba mama Mbiliabel to sala ba émission na ba Koffi Olomide. Ba Koffi baza bato okosa na émission ta ya 5 heures du temps. Ba question kozango te pour Koffi aza na matière Koffi aza na carrière moulaï Koffi aza na matière ebele. Moi je pense koyamba Koffi Olomide moto jamais akozala saba matière ozali bosa Koffi Olomide eloko esali ngai pasi na bandana na migenyema bandeko migenyema sans maîtrise ayambi Koffi aza sans maîtrise bandeko ayambi Koffi aza sans maîtrise migenyema bandiko mikosela makambu ye moko bandeko ça fait du mal au total la rapena boye mutu aye azoloba likambu oyambi neti Koffi Olomide ozokosela na Fally makambu pena boye ozokosela Fally makambu so attention ya mingi ezalaki nini Koffi abanda koloba mabe alakela Fally mabe ou attention ya mingi ezalaki nini bandeko kote wana nde na omituna question parce que émission oyo na linga na loba na otchape moi ba extrait ya makambo yango esala pe bien miga yambi Koffi mais azomi kosela nanu makambo ye moko na moni kote moko miga ya lobi asengi Koffi pardon ye pe bazalaki kotinda ye et pas batu moko soit disant ba numéro 1 ya wana ezaneti olobi ezaneti ozofunda déjà Fally Ipupa ozofunda neti Fally Ipupa bandeko tokende pena sérieux bozo émission oyo bolandela ngo pena sérieux makasi pardon bandeko na ngai migenye mazoloba ke bazalaki ko utiliser ye bazalaki ko tinda ye et pas batu soit disant numéro 1 déjà de 1 est-ce que botunela ngaka migenyema soit botunela en général ya bato nyonso basala ba émission na kombo ya Fally ba défendre Fally botunela ngaka bango ka question moko simple est-ce que bazalaki kosolola na Fally boye ba solola est-ce que bazalaka kokutana na Fally Ipupa boye ke bazokutana est-ce que bazalaki kokutana mandeko Fally Ipupa nga longo Kinshasa na 2022 tozalaki ko défendre Fally Ipupa parce que défense na biso ezalaka beaucoup plus ko répondre ma cause
défense na biso beaucoup plus ezalaka ko défendre Makauzi. Siko ndeko na ngai Mige Nyema ozomi kosela makambo ke non biso tozalaki ko attaquer yo bazalaki kotinda biso Mige yona Koffi Olomide bozo ba problème na bino o esala bozo tamula ibo bosala ba émission te eza po yo zalaki ko yamba ndeko na biso Zobozi abimisa Koffi Ndoki Zobozi abimisa makambo ebele Koffi abimaka na ba musicien asalaka na ba makambo abebisa ba musicien soki kobota bakobota na bobebisa réputation ya Koffi bobebisa réputation ya ba Montana bobebisa ba réputation ya ba Gypsum bémission na ozawasa na Zobozi après Mige moni émission salina Koffi il faut au revoir émission wana lisusu Mige na mutu na présenter pas Fally Ipupa ngai mutu na présenter pas Fally Ipupa. Moi je pense ce qui Fally Ipupa azalaki kotinda batu ozolo bazalaki kotinda yo ça veut dire ezane chozo teka biso ke Fally azalaki kotinda biso parce que ngande mutu nazalaki en tête na bino ngai nde mutu nazalaki kosola na Fally parmi batu tout bomonaka wana tout le monde na longoli komba mutu te ngai nde mutu Fally azalaki kotombola téléphone na yebo tosolaka trop peut-être ba jour mususu omona par jour tosoli ata 5 fois mais nazo assuré na bonzambe na oloba ngo na kombo ya nzambe nga na sambelaka kombo ya nzambe na nga na sambelaka soki eza na jour moko Fally Ipupa atinda tangai keken bon manke Koffi Olomide en tout cas nzambe asalisa nga ata accident de nazo ata problème à mabe na vie na ngai Mige otangisi nga ma misu Mige otangisi nga ma misu ozopesa témoignage ke bazalaki kotinda yo ofinga Koffi biso to créer eloko moko boye parce que ba série wana nga alobaka subasima makambo na nga baguerre na bafere ezalaki po tozalaki na nga azalaka pe petit pe affaire tosali kopi ya mbongo esimbi te nde yaka ocréer babiloko wana ekomi makambo ya baémission tikotaki tomoni mpe kote wana mpe Makauzi azofinga Fally Ipupa biso tobandi koatake mouvement affaire wana totambola na héritier comment ça fait-il que Fally Ipupa azalaki kotinda biso tofinga Koffi mais ngai ke nazala okende na ndako ya Koffi Olomide nasalaka mpe émission nazala okende ya obatama te comment ça fait-il Fally na Koffi bazalaki na baproblème sérieux nga na s'attache na Fally Ipupa parce que Mige yo moni Fally bo moni ma présenté au Fally na 2017 na présenté au Fally na Angola Fally ayebaka o te loko moko te oye poto soki na ba 2019 nga déjà nakendaka pa Koffi tosalaka ba émission nakendaka ba rep ya Koffi makambo tu ya Koffi nakendaka mana Koffi tosola nazala kende pa Koffi ya kobata makutu te ya kobata mate le pas gone bomona matanga ya mama ya Koffi Olomide mutazala wana ezangai ngande nazala na matanga wana mobimba nyoso jour indépendance Koffi Olomide sala ba émission na banane abengi sanga na équipe nanga ba Valdit to sala émission wana tozala na Fally jour ya ba étoile Koffi alobaka ba PC ba étoile mais tozala ka équipe nanga na ba Valdit ambo na ba idot est-ce que dérange ka Fally Ipupa parce que yo olinga bimisa Fally net ennemi ya Koffi olinga bimisa Fally net ennemi ya Koffi Olomide ke Fally azala ekotinda yo Mige bosala babilomo boye eza bien te artiste boko kabwana loba makambo pe ya vérité Fally azala ekolinga te basimbela Koffi Fally azala ekolinga te basimbela Koffi boka nanu parce que batumsu baloba ken ozoloba biloba loba batumsu peut-être balandi place Mige alobaki awate il faut na tyango nanu comme ça bolanda yango ekosala biso bien makasi maloba ya ndeko na biso Mige Nyema parce que faut tolobaka avec ba preuve
pour permettre à personne de flash pendant que bota la rabisu tout ça ba gêne tout les qui n'a pas rébellé la vie mais au coup t'en as congolais tout mutu na mokizo à pardonner facilement c'est pas facile na bien que VPR parce qu'il est légende il est aza mutu za na mutima au pardonner pe robo sana biso peut te déconner na vie un jour ba utiliser biso au diminuer Kofi aza logoté biso to va numéro 1 biso to l'équipe mais les lots par la grâce de Dieu à travers Kofi Olomide Nayambi Kofi aza mutu a pardonner à Limbisaka bon après il jarina eza histoire événement ba congolais ba osela mais tango yipsinga eza na mutu moko oyo yo lingata zala ngana bi obosa na facile olimbisa pe c'est ça limbisa langa o limbisa mais ngana za menteur te naza manipulateur te naza intelligent bat muso ba nga génie naza hypocrite te po bat muso mala zo sexo kaka batamaka ke ye mosantu ye bien mais nzoka yende pénal le commanditaire wa makambutu na otomona mwasi wana Géraldine asengo ba parole à présenter ba excuse mais le on a la retenir on a yebaki alobiki eza yete téléphone eblela ke salanga boneka yo lobi ndeka yo lobi ke dimine bo tout ça na mais bana tuana we ba comment ba utiliser bon ba finga anga baloba ba ibango je leur en veux pas parce que nebiki za bangote ya on est salanga rien na osila mkutu mutatinda bango zo courage buta courage mobali aya yimo kwa loba mamunae déjà bangote ya on salanga pour na sala bango rien on fait ba salanga rien et le belanga rien alors rien lelo na lobi po baiba ndenge comment okata kata ba morceau ba ni to tala ki misoto mona ba kati bato ba page exactement donc yeba mona batu nanga batindela nga bango baiba na bango ki bazana bango tranquille na yebi ki za bango te po to na problème mon côté basalanga rien ngabi na sala bango rien donc na yebi ke batinda bango bango ba yebi mutu atinda bango mais un jour lelo Géraldine yona lobiti que ça y était zali téléphone il est là salabo donc voilà mais est-ce que on pardonnera pas avec cœur sincèrement oui très sincèrement bato on a le bino na pas vana na bango ba yebi ndenga na ali voilà na pardonnera la ngisa ngori net mutu na zo bana c'est dit c'était na la na mais kaya bo to yemba peto sala to seka ndena oza nem suna naza ndena oza na ninyo ndena oza nem suna soleil ndena oza na ferry ba Fabregas banani oza mo pasi rasa suka wana mais nana wana likambo na ite Kofi Olomide les gens vivants sur la toutes nos questions parce que les gens ont pardonné mais madame Sindule donc bandeko eza pasi pe mawa mutu nyonso alingi akota lola kasi balingi kobongisa mitema te bina filo oyebaki bien mingi amikoseli makambo mpo amisala plaisir mpo aefase eza bahistoire na ye basala na zobozi alingi alatisa yango fali pupa fali ayebaka migeniema te baosala baémission na zobozi sere na ngai Pauline Lumumba RDC Monde sere na ngai Pauline Lumumba RDC Monde abengi nga alobi ken mais kote wana mingi alobi bazalaki kotinda ye wana yo tosololaka na yo olobaka verité yo ozalaka yebisanga kaka ke fali azalaka olinga te botouche Kofi bozalaka osala yango na volonté na bino moko estce kotémoignage yana mingi ekozala ya solo en tout cas sere na ngai Pauline Lumumba eza faux témoignage ya blagi te faux témoignage eza faux témoignage faux témoignage. Je n'ai Louison Mbata, oncle Patrick Amici et maman Julienne Ngongo. C'est faux témoignage, c'est faux et archi faux. Bandeko, na la nana bino, moi, ba parti muke na kati. Et là, ça linga et sous passe dans l'émission, to côté na deuxième locuta les sous. Lokuta oyo eza côté amigete et que ko ya sikoyo na munoko ya vie na biso mopa mokonzi na otike la bino
bolanda pena exclusivité ya élément oyo il faut to banda pena na lokuta ya mige to bandela yango to kende tina suka siko lisolo ya monene ezali awa lisolo ya papa na biso Mundabi lisolo ya ve na biso Babi Mundabi o atika testament ke Kofi oza le patron de la musique congolaise boka lisolo bien Viens soki osambelaka vraiment nzambe o alikolo nzambe o asala biso soki Kofi asambelaka nzambe wana po alobi asambelaka ya solo Viens lobi jour ya matanga ya Babi Mundabi ozalaka surpris na église sango era azoteya okika sango deva ba musicien nyonso ya Congo bazalaka na sali wana Viens beti lisolo moko a olobi yo pozalaka surpris sango era atanga testament Babi Mundabi atangi na testament atikaki ke Kofi le patron de la musique congolaise yo pozalaka surpris na kati ya église lokuta eza na mokili oyo lokuta eza na mokili oyo lokuta eza na mokili oyo yango chance ezalaka nzambe pe atiaka mwa batémoin moko boye bazalazala nzinga na otambola lokuta eza na mokili oyo bato bakosa facilement bon na bando rapele bino nanwa na bando rapele bino moni afali akei na 2007 wana ngazala ozala beaucoup plus na vie na ngai Kofi pena soki akende mwa place na tambo ina mo ba place ebele ngai na accompagner Kofi Olomide na matanga papa Juna Mumbafu amemaka ngai nde na mema itina kitambo epaka Juna Mumbafu na matanga ya papa Juna Mumbafu na kitambo nga mutu na mema Kofi Olomide jour ngo paka belanga 6 euro première fois na mona ba euro mbongo o ba bengi euro na vie nanga na mona ngo na poche ya Kofi Olomide Deuxièmement, Madilo système a koufara na poto. Et Madilo système a koufara Kofi azala na poto eraye. Ngai pe na accompagner Kofi Olomide akende kotika fleur parce que azala te na ba obsèque ya vient na biso Madilo. Ça veut dire que Kofi azala ko considérer nga makasi. Ça soit ngasa le loko il faut ken azala. Tokende siko na makambo tali papa na biso Babi Mundabi. Oh Kofi alobi azala surpris. Viens soko lobi bongo vieux c'est que makambo bele boyaka loba na démission bino ba leader boko sarabiso c'est que boko sakabiso ya bolanda ka émission il faut retenir que 80% ya émission botelaka moi 20% moko ya lokuté zalaka 20% ya lokuté za 20% ya lokuté ezali 20% ya lokuté pena eza makasi ngai ken pia na boka lisolo bien vient na biso Babi Mundabi akufi eleki soki ba 2 jours 3 jours Kofi azalaki libanda mboka aye famille ya Babi Mundabi babenga Kofi Olomide aya kotanga testament oyo Babi Mundabi atikali na kombo na ye Kofi abengi singaka ndenge ezalaki d'habitude po mazalaki ko accompagner na ba place ebele ba place on atangeli bino na sibo mo boyebi Kofi abengi ngana kende kotika lisolo na ebite pacho refi pa akoyeba tokenda na Kofi Olomide na Grand Hôtel na chambre ya mwasi ya papa na biso de fe Babi Mundabi na Grand Hôtel azara likolo jour ango tokenda na Kofi na oncle Rese Olomide na oncle Rese Olomide bokanga ba kombo na oloba kombo kanga kombo yango ba na bino bato boye lelo oyo bwana ba matière ya poser Kofi ba question te pour boye ba Kofi yango bien te boye ba Kofi yango bien te yango émission amige leki sa matière a conseil Kofi te lo côté pour ça na Kofi émission ya ko banga ana matière ebelete donc na Kofi Olomide na Grand Hôtel oncle Kofi avec ça déjà oncle RCP phase à la wana donc on a oncle Rese na entrée wana ya Grand Hôtel oncle Rese Olomide o azali oncle ya Kofi Olomide je pense oncle RCP akoli ya oncle Rese na ndimite ka ndima lokuta o le seul jour wana nde oncle Rese bisanga lobi
bato nyonso ba combattre Kofi faut ba bango ke ndenge papa na ye na mama na ye bazana nous vivant ba pema eza moi pasi po Kofi successful eza jour oncle rese tozana mupanzi abi soki papa na ye na mère bazate la wana nde sava mais ndenge ka ba pema Kofi wana oncle rese maloba ebisanga alobi Kofi ndenge ba parents na ye baza en tout cas avocat succès na ye kozalaka toujours au top eza maloba ya oncle rese nga koselaka mutu makambo te aza mokolo nayebi te pourquoi alobaka bongo nayebi te pouvoir nini oyo ezalaki na maboko ya baparent wana oncle rese mutu ayebisanga bongo tokoma na grand hôtel bandeko boyoka lisolo oyo très bien boyoka histoire oyo très bien ezalaki mokolo moko bandeko ezalaki mokolo moko na zibamboma didema asela weransone jibe mpiana ale makaba basangani basali wenge muzika mouvement ebimi Adolphe Domingezi sele bula baye tokolisa movema bwale na motema nanga soki bazo déformer lisolo ya BCBG lelo keni mpiana azalaki témoin na matanga mundabi la mulue boka lisolo ezalaki pe mukolo moko vie na biso kaka mundabi ndenge akufaki na Kinshasa famille ya mundabi pe bengisaki Kofi aya otanga testament ezalaki na chambre ya mwasi ya ve mundabi Ken Piana azalaki témoin akendaki ko accompagner Kofi Olomide tokomi na grand hôtel oncle reste présent sincère automatique bato bakokaki te oncle reste atikali na se biso tomati tokomi na chambre ya mwasi ya ve na biso mundabi biso tokoti nga ayaki na caméra na filme omoni babiloko eboma biso eza kaka po tozala osala baémission série wana ezoleka na tv baarchive etikala pena te nzambe mais Denis Lesi pasteur Denis Lesi ayebi makambo pasteur Denis Lesi ayebi makambo na oloba très bien ayebi yango po eleka na chaîne na ye tokoti na chambre ya papa mundabi Kofi Olomide bayebisi akota Kofi alobi te place nga ba place oyo nakokota te nakotya makolo na ngai liboso te avant oncle na ngai oncle rese atya makolo namona yango mwa suspect na ndeni via memi biso aye na biso awa na chambre mwasi ya Bob Mundabi makambo na alobe aba histoire nakobosa nango jamais nakobosa tala yana bilongo so etikala komi baarchive Kofi alobi na kuma ba place ya boy chambre ya mwasi ya vie na biso Bob Mundabi Kofi aboya kokota alobi ba place ya boye ngai nakotaka yango te sans que oncle na nga akota nanu liboso ayebi pourquoi alobaki oncle na ye fa kota nanu après oncle rese eraye akomi Kofi ayebisi alobi kota oncle rese akoti oncle rese a tourné misu na ye chambre mobimba tourné après ayebisi Kofi alobi okokota akoti yaya testament ya Bob Mundabi tokende pai tozonge pai testament ya Bob Mundabi etangama na chambre mwasi ya Bob Mundabi azwi lettre oyo Bob Mundabi atikaki Bob Mundabi yango azalaki écriture munene papier duplicateur azwi lettre wana azotanga liboso ya Kofi jour yango violata noir moi ça vient na biso Bob Mundabi nayebi te soki azalaka kaka vie soki aza envie soki mpe bandeko vie baza envie bazali oyo bazalaka jour yango bakoloba makambo kene azoloba eza ya solo sikoyo lelo ezokamwisanga na émission vie alobi ezalaka surprise na église bamusicien congolais tu bazalaki wana bamoni pena testament ebimi ye mpe azalaki surpris na testament yango non c'est faux archi faux
C'est faux et archi faux. Likambo oh vieux zolo beza likambo ya mowei. Likambo oh ya testament ya mowei vieux. Eza testament ya mowei. Bakosela kango makambo te. Testament na ebima na chambre. Ya mwasi ave bon mundabi. To sote page wana bandeko na atikela bino siko bolanda exclusivité. Bolanda exclusivité oncle Patrick ya bisi ya mama Julienne Ngongo. Ya ba place na kataki mwa muke. Na okele carrière ya Cindy Leker mawa moko impossible. Na okele carrière ya Cindy Leker mawa moko impossible. Kasi awa siko makati exclusivité ya 10 minutes. Awa siko tolanda nanu vie na mige. Mige bande na lokuta. Vie pa koti lokuta. Après siko yo bande konangai. Bokoke la Cindy mawa. Bokoke la carrière ya Cindy mawa. En tout cas bato bapesaka conseil. Bapesaka conseil que musicien. Il faut chanter zo tia na ndaku. Obanda kosalela ezuwa. Émission oh tiens leki oyo migi aza na droit ya kobwaka mutu moko te aza patron. C'est comme si sœur na biso azalaki pembeni wana soki babwaki mutu ki aza patron, c'est comme si azala déranger vie na biso. Bolanda tolanda nga na bino ensemble, pardon, après nga na kozonga tolanda nga na bino ensemble po esala biso toujours bien. Tolanda nga na bino eloko oyo ensemble, tolanda ngo vraiment ensemble. Et ça, 12 minutes. 12 minutes. Tout le monde vraiment ensemble, makasi, ensemble, penabiso nyonso 12 minutes. Tout le monde vraiment ensemble, et go sala biso, bien makasi, et go sala biso bien 12 minutes, bandeko. Tout le monde vraiment ensemble, et go sala biso pena bien 12 minutes. Vous permettez de faire un flash bandeko bota la biso, tout ça ba gêne, tout le qui na ba rebelle na vie. Mais beaucoup de Congolais tout mutu na motilo a pardonner facilement, c'est pas facile. Na bien que VPR parce qu'il est légende, il est aza mutu za na motema o pardonner pe robo sana. Biso peut te déconner na vie. Un jour, ba utiliser biso, bo dimne kofi, aza lokoté, biso to ba numéro 1, biso to l'équipe mais lelo o par la grâce de Dieu à travers Kofi Olomide, na yambi Kofi. Aza mutu a pardonner à Limbisaka. Bon, après ING Arena, eza histoire événement ba Congolais bazela. Mais tango yipsinga eza na mutu moko oyo yo lingata zala. Ngana bi obosa na facile olimbisa pe facile. C'est la limbisa na ngako. Limbisa mais bon moi ngana za menteur te, naza manipulateur te. Naza intelligent, bat muswa be nga génie. Naza hypocrite te. Po bat musoma nazo sekiso kaka abatamaka ke ye musantu ye bien mais nzoka yende penal le commanditaire wa makambutu na otomona mwasi wana Géraldine asengo ba pardon présenter be excuse mais loko nga la retenir on a yebaki alobi ke eza yete téléphone eblela ke salara bonega yo lobi ndeka yo lobi ke dimine bo tout ça na yebi mais bana tuwana we ba comment ba utiliser bon ba finga nga baloba ba bango je leur en veux pas parce que nebi kisa bango te ya on esala nga rien na ozila mukutu mutatinda bango azwa courage bota courage mobali aya ye moko loba mamna e esala bango te ya on esala nga pona sala bango rien bango pe basala nga rien et le belanga rien alors rien lelo na lobi po baeba ndenge koma bakoma okata kata ba morceau ba nina totala ki mission tout mona ba kati bato ba page exactement donc mona batu nanga batindela nga bango baeba na bango ki bazana bango tranquille na yebi keza bango te po to na problème mon côté basala nga rien ngapi na sala bango rien donc na yebi ke batinda bango bango ba yebi muto atinda bango mais un jour lelo Géraldine yona lobite keza yete zali téléphone est là, salabo. Donc voilà. Mais est-ce qu'on pardonnera pas avec cœur? Sincèrement, oui. Très sincèrement. Très sincèrement. Bato on a le bino na vanda na bango ba yebinde nga na ali. Voilà, on a pardonné la nga na ngorien. Net mutu na zolo bana. Ça dit ils étaient na la mais que aya bo to yemba peto sala to seka
Nde na oza nem suna Naza, nde na oza na Nino, nde na oza nem suna Soleil, nde na oza na Ferré, Fabregas, banani oza mwa pasi. Na sens ka wana, mais nana wana likambo na ite. Koffi Olomide, légende vivant. Sur la toute une question parce que les gens ont pardonné. Moto nyonso alingi akota lola kasi balingi kobongisa mitema te. Mais madame Sindu les cœurs, s'il vous plaît, nano ayemba motuti. On va tuber ba soutenir. Si ayemba na silent nzemba ayemba muteba. Chila mwina ayemba na tout ça ayemba so musnet ba album ne ba to bana mbongo penya solo so ba ina mbongo na bango ba tiko mona ba na nzemba. Voilà, baboite. Et donc c'est le problème zawana ba to bana mbongo ya solo so ba ego monanga ki na album na nzemba komi ayi apesi mbongo ba tie kombone. Sindi mutawe makaka parce que aussi dans un projet album et ça sous projet ça déjà donc est-ce que l'album pas Mbappé bateau bien sûr OK bien sûr Yemba bateau bien sûr est-ce qu'on lance un message na batu sur mbongo ba otala biso ya papi matala tala omoni babilo wana mbongo azana combien ya papi matala tala bon azana mbongo combien. Mais ça n'a pas de combien kasiti mais c'est moi qui tu riba combien de mission bon pour que je bien belé pour que je bien kasi belé mais ngana yebi kaza millionnaire za na mbongo combien de millions bah millionnaire bah combien de millions ana ba immeuble ana ba bien combien de millions sindi po mutu combien otala biso papi matala tala pour sinde mbaye netiboui et combien papi matala tala abenga abia za na besoin ya nzembo to solo li ele ga fa benga yo mutu ayemba sindi. Il faut bien en Ankasi. Mais à cause on est interdit. Oh, mais c'est interdit, c'est Madame Kofi. Mais à téléphone. Bon, il y a pas un numéro de femme là, il y a bien femme là. Nazotala age pusani ba pasi elingi kotika ngai te. Est-ce que ngala ko cédete? Ba critère nyonso za ko beba. Ba tu ba yebi que tel journaliste ye tia okufa amana lobaka malamu ya wana pe mabe ya oyo. N'accuser Moutouté, bateau basala analyse balinga na maele, basala analyse puis moi objectivement, on a le besoin vrai. Il y a des choses sur le solo ya kombo ya Kofi bandi pa na bango et aux alaka mabe ya ebirien, salarien aza elo côté, boina boy kaka bongo, ba quand même ko tricher ba voir ya intelligence artificielle. Les artistes congolais les plus riches qui sont numéro 11, numéro 10, donc ça dit, nawana va fabriquer bango bati sur la réseau. Si vous avez un bango, vous pouvez vous avez un mutu ya ko vérifier net mbongo nanga azate, mbongo amige azate, mais basala sonde ni po bayeba. Donc ezali mutu moko boy mutu a téléguida makambwana. Soki liwa ezalaki nyongo na ndimi na kota nyongo liwa nakufa nakende namona bato akisi nini bamonaka nasekwa nazonga nayebisa bato natikaki na mokili bisimbasi eza mabe. Voilà, ça dit musique ezalaka te ozala numéro 1 top ozalaka na top, ça dit non naloba eloko moti bato baza bangonde likolo combien baleki Gali Garvey na musala musique. Combien? Je le dis sincèrement. Bon, ngasuna lobby et comme ka polémique, ba komiko balola ke boy. Nazolo bango en général, moi je suis le père. Lelo, moi je suis le père. Au moins temps balobaka, le seul vieux qui nous reste. Koko wana koko dianzombo patati patata. Oui ba finga nini, ba finga ba vieux voloko. Ba vie nanga ba vie Jossar ba vie Gina wa Gina ba vie Bozi alponga na ona ba vie onga na longola ka chapeau pona pesa ba mbote ba vie nanga jana na master mais aza yaya nanga ba vie ni boma c'est-à-dire ba yaya o ba lenga na âge basé belé ba beta ka musique alors nga ba balusela nga mindoki pom peut-être yanga e yoka na kaka peut-être nga po ba tia ba vie il faut komba Kofi ezala na titre na yo. Il faut le kali kamo Kofi kota. Ça dit chaque semaine, ça dit batulem so bakoma soulé Kofi kaka Kofi. On dirait nga na sala kaka mabe. On dirait nga na sala nanu bienté. On dirait nga basala nga mabete. Au mona ka na ibite technique ne ba tchaka ba blog na ba TikTok wana au mona comme par hasard ba luka kama kamo Kofi le ka ile mo moi ba 3 4 makama mabe ba landisi yango na ibite bana nyango ba pona ka bongo na TikTok a Congo. Il faut jour tout à vérifier non.
Et ça, moi, ndenge moko boye. Parce que ça, je sais pas mindele. Makamana ba ibandeni. Ba oui bangondeni, ça dit au moins et puis mutu musomona ya ye kaka ya bien kaka na bien. Comme s'il y avait moi mafia moko boye et tout ça mais ngai ata basali bongo ba okoka nga te. Effort na ngai yango baza ko étouffer. Ba courage na ngai balingi ba décourager. Ba lobi na ngai kelasi na tanga eza ya pamba. Les jeunes vivant Koffi Olomide ba benga yo patron la musique congolaise et pas question me repose un peu boss Mundabi. Bob Mundabi. Bob Mundabi. Grand hôtel question. Le directeur il y a grand hôtel. Abengo patron musique congolaise. Yemo n'invite ça c'est normal ou bien ba pesaka yo patron mboka mokonza. Toyoka ki on a église biso tout na testament ya mutu ba benga on testament mutu. Sangom da tanga. Ne biso tout au vandi to yemesi parce que baptiste tout ba beta na inter hier za ozala bien na biso nyoso tout. Donc mutu moko mona ki kazanga ba funérailles na ye ba pseki na ye azalaki te. Donc biso tout au bagi na Congo to ke na yemesi wana siko tango sango azotanga. Alobi boba sala boy obi kana yala sala boy na message na ya tiki alobi Koffi Olomide yonde ozali patron ya musique ya Congo devant tout le monde ngaite na uta pe uta poto na ye. Donc toyoki yango donc mutu moko a tellement pas contesté azalaki te. Je dis bien mutu moko ta tellement ki non ngala d'accord te azalaki te. Bon nde ba pese point de vue na ye comme yaki na contexte wana na circonstance wana etikala na histoire. Alors bato baso sala tuka ka Koffi azala lisusu te. Ba lo bana mutu moko lo baki bango ba patro pi ba bomi mutu yango. Awa courage pusani ba pasi elingi kotika ngai te. Est-ce que ngala ko cédé arrive parce que ba yebi ba combat o ba menenga. Donc ba meneo. Oui, parce que zaka kate que nga mona volonté nanga. You Arena. La défense You Arena. Paris la défense Arena. Mbala moka tozi lettre bon ils période pe corona lokuta mabe. Oh bakatia mais après tu yoka makambe belé. Bon. Na ebite sona ndima to na ndima te. Tout on est déjà passé tina na telemelaka yango ezate. Donc deux fois na tenté kuna. Donc ka babelo mo babungo. Mais bon moi je suis pas là pour c'est vraiment eleki. Na tala liboso nanga. Maman mi alba nanga maboko so no bakatio te ko banga te. Ozama mbali donc voilà. Awakuba posa mokili yango esi elatinga nzoto. Est-ce que ngala ko cédé Roger Elou. Après plus de 10 ans d'absence, il y a quartier été Koffi Olomide dans la Europe, mais retour naïe. Nabi que vous avez fait déjà Yomoko et puis ben invité Belé, bah on s'est présenté. Bamsou Boya Sobenga bango. En tout cas, na osepela na mutunyo surtout au kanisa koya. Batologo la ba Warley, batoka ba Hiro, ba le biona ba nani ba petit Naza, Black, Nino, donc Oya, Yusundu, c'est un ami, c'est un frère. Donc vraiment la porte est ouverte et surtout dans le quartier latin. En général, bien vous en avez un bateau pour dans le quartier latin, faut bien. Mon cas non c'est pas la présence n'a été, mais tout le reste ça va. Voilà boutique là ngao moi mon quoi mais moi miebi. Mais yoza papa. Kasezo qui te nga bien encore vieux père. Parce que moni tout le bon dans cette émission mais boutique ngana confier pesa mabe. Boto moindo alingi yanginda kasi alingi na ye ko salate compliqué. Basi ebele ba oluka mabala me balingi kotambola na droiture de confusion. Mais mon père m'a dit tout le monde dit qu'il est raillé, tout le monde presse Bakali mais aider à y être pour ça. Yo moni presse Bakali. Presse Bakali mais aider à y être. Bakala za beli ngwala o. Presse Bakali aye. Presse obi ke yo za le ambassadeur na kati ya presse. Jour finga mutu. Mais presse aye pona mafinga na ye ou bien ko préparer
voyage. Aïe, on prépare voyage. Pour mon bateau à state. Polémique ezali balobi kofinga na ye foti ya. Babing na finga ki bato trop e foti ya. Kofinga mutu te na lobane toujours. Parce que chrétien bato trop mikolo. Ah, chrétien ça kofinga te. Muta finga bato comment na ye pas. Comment na ye. En tout cas, bon mon en délégation mon pas au mokonzi le double king. Voilà, merci beaucoup. Na fandaki leo na lalite ya butu mobimba na otala émission na mobimba. Moi ba parti mike na kata ega ya mwana. Molandi bino moko vie na biso makamba ba mundabi oyo. Na ebite so moto leka contredire ba tout le monde a pe kofi na kata ya émission na lobby. Batu wana batindaka batu wana. Ngalo ba bato batindaka ngaza problème na bango te. Na problème na nango ka muto atindaka bango azwa courage. Kofi alobi bongo parce que migenye ma apprécier faux témoignage. Ya Kofi pas eu occasion ya koloba biloko wana mais na ebite soki migenye mazaki ko sola na fali ko lekanga na ebite parce que nga na mona amour oh fali azala na ngwa envers Kofi fali kutu azala ine ko pekisa. Mais batu basala la confusion oh moi muke batu bamona neti fali ka kendaki fali ka ande mutakendaki mais batu bosana ke baedi badia taper batika Kofi na mouvement ya succès balanda fali bakongo de la sope batika da chaque mutazana conflit na ye oyo alungwa da ye pembeni ya Kofi edi badia taper koza na batu msupe za iko tinda na ndenge na par rapport ya makambu na ye oyo ya ba mabe oyo Kofi asala oyo tinda ya tiko kese Islanda fali. Mais bon, na ebité témoignage au migi apesi, na ebité bandeko na ngai babibisi neti makambo tozalaki ko sala mwaka la ke fallait azawati na ngana ba se fo. Mais tout le monde ka na mupanzi ya mutu o azolela vena biso mopa azolela makasia. Mais Kofi azalaki na équipe na ye ya batu na ye ba prince bakali. Kofi azalaki na équipe na ye ya ba prince bakali, menga na osenga pe soki moye kozala tolanda pe côté ya bato bazalaki pe na mopanzi pe ya Kofi po Kofi abi côté na ye lokute ezalaka te kuna pe na lokute ezalaka te kuna balobaka makambo ya solo côté ya bato mosusu nde bakoma ti komodifie bavoix ya kobenga ba les plus riches baya ba numéro 1 Kofi lelo alobi numéro 1 ezalaka te mais tomona ye moko Kofi Olomide ayemba tina banzembo ki aza le guide biloko wana nyonso tu aza songi ambeli Kofi lelo tomoni ye moko azo reklama alobi na minute oyo kotondisa sale eza pasi mais Kofi annonsaki biso ke ye ba 15,000 wana eza niveau na ete ye fa tondisa 20,000 mais tomoni kaka na émission oyo langage ya vie na biso échange alobi baoka baoya ya kobeta bongo. Ça veut dire, viens sengi abando. Bon comprendre que viens sengi abando. Viens sentir que la puissance ya ba wario, la puissance ya ba gaulois, viens na minute aza ba fani wana te. Parce que chaque époque eza na makambo nango. La vie mo ba misengeli abando avant te comme les 6. Abi oh ka bakoya. Donc il a dit que viens comprendre que acha lokolo acha mosapi na libulu ya nyoka pona koluka likelele siko tolanda après communicateur moko azaki pa Kofi makambo azaki koloba aw toi baka MS toza ba congolais oza plus que congolais azate biso tout ba congolais parce que comme on congolais asali likambo ya malonga likambo ya motuya. Pourquoi koboya yango? Pourquoi ko supprimer histoire wana na mutu ya batu? Les lots toza trop fiers. Ya komona ke yaya ndenge alakisa biso ba arena. Ye mutalakisa. Bon na part yana alakisa biso ba arena. Comme arena yo kana munuka nani. Bon yaya sa premier artiste musicien congolais beta na capacité ou le capacité tout ba musicien tout ya Congo ba beta awana poto. Asa Michel Bossot. Abeta 8 arena Paris la Défense Arena. Asa capacité à 43 500 places. À ça près de 43 500 après. On comprend? D'investigation.
investigation siko o nga na sala lelo bande ko boli miso investigation nga na sala ki wana na sala ki payen ya lokuta siko investigation na sala lelo na bon wana déjà na o monter la comme naître na bon wana pena na comme naître o segi ni na bon wana pena na comme naître wana la nga payen na ko sa ko sala ngai et puis ko so pe ba sepela nango wa webi kongole na kamwaka ko na batu suba ba bakali pe ko ma zoba kabwe zoba pona molo ba vérité bino bolinga ina tika na lokuta même bible les ont déclaré que vérité est sauvaka so ngana na se sauver na vérité te bolinga na miko tsaka na lokuta po après vie oliwa esa poto na okufa na ke wapi na deuxième mot na kufa na otika mutu na muta kufa na masumu na yenga bakali l'île vérité na zawana toujours pour la vérité donc Yaya Aza premier artiste musicien congolais oyo Alexis Soba Arena Aza premier artiste musicien depuis Congo ezala Congo depuis ba musique et banana mokili mutali boso abeta na capacité monene na poto eza Yaya. OK. Voilà. D'accord. Main noire, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Yaya est pour Acha ou bien Yaya monter moi Azarana Zara pour Pexa batumsu ba beta raté? Non, je pense déjà que tout ça l'analyse moko objective. Bien sûr. MS na concert déjà au Yaya beta ya Paris la Défense Arena. Ils ont la capacité au leka INC Arena. Ils ont la capacité au leka Adidas Arena. Ils ont la capacité au leka salle Touana. On comprend? D'ailleurs, vous avez la jalousie à Moutouté, vous avez la capacité mamsou à 1000 ou 1500 ou 2000. Jamais, je n'y crois pas. Bien au contraire, on les analyse, bien au contraire. Il y a un coup de lingaba betango. Sauf qu'il y a un coup que nous avons main noire qui a intercalé concert wane betate. Fallait ça la eu Arena. Mais bah ça nous tout etikali Yaya au calculant côté parce que Yaya jusque là a fait message té bientôt on fait sa message na yi message na yi o ya o pesa et ça ba salle ya ba 10 000 té ya ba 8 000 té ya ba 5 000 té ya ba 2 000 té parce que yebi sanga en lo calculer mto lu ka beta concert à 2 000 1500 places ata yo moko MS c'est que maman to bo tu na ba question ngopé bozo ba grandeur na valeur ya Yaya té nga depuis na zonga na ndenge ya famille ce qu'on a sur la télé non nana besoin qu'on a zate au profali na sur la ndenge ya famille na ndenge ya connaissance ya musique solo la ko ozo prendre parce que na umeli na makambo MS biso to ba mbiaka to na liloba ya koloba munoko ya mukolo elumba ka solo meloba maloba ya solo bonga ce qu'on a za mukolo na ndenge ya presse est-ce que munoko zo lumba solo mena oloba maloba ya solo wana ce qu'on adage ya bakoko batikela biso to ba bantu Yaya nazo lobe la vérité oyo peut permettre batu batika ba débat mususu ko basalaka à la con. Oh Yaya ore lo sa main noire ngo bino bo chato to bo beta to bo tuta to. Yaya ya kapoto te no fo gouvernement ba zoler visa. Iye moko. Wata ya kapoto senga te no gouvernement ba zoler visa. Iye moko. Ba papa Hervé ba ya ka bango moko. Fe rigola. On s'en prend. Kofi père ay moko. Obi? Kofi père ay moko. Biso to ya na ndenge ya gouvernement. Obi o segini yo mabena yo MS yo pena yo mabena yango yo mabena bwana ndenge nini ndenge gouvernement mais Kofi aya rapoto yemo pe kasi poto yo seka nini mabeno yango yo kasi koyo yo kasi ko avantage ça nini au gouvernement ngo ba yana yo faut ko faire ça la chouette Kofi mtasala ki choix après gouvernement mais biso to yaki net biso voyage na biso ngana lo ba ya biso to yaki voyage ya l'état. OK. To yaki voyage ya l'état pour ezaki mission de service ayaki étant que musicien ayaki étant que ambassadeur ya culture. To yaki mission au biso to yelaki gouvernement et yebi ba ordre de mission ezalaki lettre ezalaki ba kombo ya bato ezalaki ko fete mutamema ye mutachaki kombo nanga déjà pour gouvernement memanga faut choisir ça la matière yem ta sala gi choix mais hier bimse ne l'arte déjà il peut gouvernement biso ezai gouvernement biso to agi voyage moko tala bien baluka po voyage moko exceptionnel hein au moni voyage tala biso oui voyage na biso ezalaki exceptionnel ezalaki voyage ya to agi mission à l'état mais so il Kofi peut à sélectionner comme on ngate nanga na yate de c'est grâce ya Kofi que lelo na poto mais abimisa mbongo te déjà il m'a gouvernement to yaki mama gouvernement no bo eza polémique eza wana o seka MS yo pensa ata bat balo ba mamba solo so bezo seka bat ba mo no ne to do chola te o mondo MS yo no be sa pene mission ata yo moko pena MS yo ma watro
Si on va faire ça, mission à boire, moi, taille moko. Oh, c'est canine. Te me voyage na biso za ndemo na voyage ba musicien te. Oh, zela non comprendre non. Bande ko zela. Na lo ba mabe. Biso voyage na biso to yaki voyage ya musique te. To yaki voyage ya mission de service tant qu'ambassadeur. OK. To yaki lokola musicien te lokola ambassadeur. On s'en comprend. Et ça ndemo te non na bato ba memi bango ba yo beta concert. Et ça différent. Ba sélectionner na bango yo ka. Biso mais et ça fait l'importance. Et là, on peut faire ça, ce qui était dans la yate. Ce qui était gouvernement, peut sanga mamsusu. Yo mon version de Toyaki, de Kofi a pesa bisombo. A pesa bisombo a bité non oyo. Na soleil na continuer, ba ba bo une émission, frère d'émission na bino yango yo. Oh, mais yo mon qui te va imaginer ça. Non combat que ça na lo mambo na obosana. Depuis na on net que na lo basu mambo na yebate. Na yebasu. Est-ce yo yeba mambo lo ba? Mbona ba otendenge nini? Boto ba pesa imbongo na caméra, ba pesi bo oh to sala réunion to vandi biso nyonso tout biso nyonso autour d'une même table. Mon papa lobi na biso que non mbongo oyo ba konzamboka ba baike non moi ce jour na bino tout ça yango na yaki na bino pesa biso bongo. Parce qu'on a encore ça sundeni. Est-ce que biso to yaki mamba concert? To yaki mamba concert. Les gens ndenge mona ba voyage ba tout nyonso tout ya biso yaki mamba l'état. Yo lingi fe itango te. Okamwe nini yo? Yo siko na ba net landeni. Yaki concert yo mettre na concert na salle. Kofi abimisi ba mbongo, aluel azole au visa, asombeli au billet, amemi yo na poto. Voilà. Eza pasi pe mawakotala bozwa kize baninga kobimisa baninga mabe. Ok, bino moko penande ba menwa, bino moko bato lokuta. Bomema bato na poto awa na image mususu, opesa image mususu. Da bino moko batindi, sikoyo ngai lo na mituna ba bino bato botaxa biso, bakeni piana wana, basala boye. Pourquoi bato ba ko rejoindre ka makambo na zalai koloba ke fali azosala makambo koleka Kongo mobimba, fali azali kolo bato nyonso. Pourquoi bato nyonso soki balongwe ba place yango bato tout bazo soin tsanga, soki balongwe ka ba place yango ba ko ndima makambo nga azali kosala. Vaut mieux kutu osala émission o choquer mutu na vérité ke oya kokosa. Lelo Kofi fa supporter que eza époque na yete eza époque ya fali nyonso to akosala kosimba te parce que ya sala déjà tout na kangara langage moko oncle rese bisanga que Kofi so ndenge ka ba parents bazana nuboye en tout cas succès na ye eza pas si possible ba album na ye eza pas si possible te mais jour ba kozala te wana langage ya oncle rese là to kokota mingi te mais et comment rappeler nga pena que vie wana lobaka likambo moko boye alobaka likambo moko boye eloko wana nakoma ko se rappeler nango makasi eloko wana nakoma ko se rappeler nango makasi en tout cas totika ki mutema mabe moni soki eza ta ya mutu eza ta ya mutu eza ta ya mutu ta mutu viens biso mon père lobi ba génération nyonso to ya ekutanga erenya basila nga nazaka kofi mais soki komi pe ta ya petit moko boye pe aye o auti pa na yo bambi pe kao ndenge yo po yaka ba wenge bambaka pe ba empire ba kao bamba pe ba vivre la musique ba kao mais mwana na yo fali lelo soki pa beti o kao c'est la vie continue. Et ça va ministère belé bazon di mango que eza époque ya fali mais bato wana basala ba succès grave vie babozi bazo régner babozi na ba régner on a fallu mi ebete quand za musicien est-ce que ton dimaka lelo mutu neti maman Mbiliabel agondi make fali pour pa wana za danger pour maman Mbiliabel a sala trop na musique mais Mbiliabel a zone di manayeke fali aza danger likolo fali naza numéro 1 na minute. Mais fils, Kondimango déranger ta. Parce que na minute au bateau, bon, ka bossa sa conflit concurrence na leki na fali. Bino bolu kaneti, bozo bolu kaneti liwa ya mutu.
Oh, koka concurrence wana te pour le moment. Concurrence wana koka ngote. Fallait la minute tu as la force il y a makasi il y a blague te. Moi je pense il faut natika bino na moi image oyo parce que Prince Bakali makambo lobby. Peut-être to lukela bino moi preuve. Il y a makambo lobby soki aza réseau te. Pour moi inde mutu na sala na bango interview na aéroport. Tout l'andango tout va prêt. Merci. Délégation eza déjà kala mingi te bozomona ba musicien bazobima. Sandra, bonjour. Bonjour Ken Pena Makizembe. Boni. Calme ça. Hein? Tomoni ba photo et indice internet butu moimba vraiment batu balalite Koffi Olomide azoya na délégation ya Merveille Rambo tomoni pe Killer tomoni ndeko na biso pe Prince Bakali na ebite pourquoi asali choix kaka ya 3 personnes wana wana fozelo tunaye Ken wana fozelo tunaye nga penza na ebite ndeni asali ka choix ya 3 personnes parce que nazoka na otala déjà baomba batikali basindi leker mouvement tikali mais tomoni Prince Bakali eza pena concert hein eza masolomo oya yeli donc so ya bimi yende mutako ako expliquer vraiment exactement nde makambo eza est-ce que ma concert eza concert est-ce que na ndenge délégation zo ya boya ba Prince Bakali na bakile eza ko boma ndeko na biso edi na tension te bona musala nyoso asali na quartier latin eza ko boma baomba na tension te omba ti lelo abona na amikili te mais est-ce que koya poto eza salaire eza salaire te bazo salaire na chaque fin du mois koya poto eza salaire mais ça ba récompense pe oui ba récompense mais bon moment important ba oya moment important ba oya kaka donc poto eza savon te ke silaka ou bien bakanga yango non donc suga nango ba oya kaka komona bango ona bao balobi eza récompense Koffi asali pa Killer na Prince Bakali ona ba guerre ba bundeli mingi yo ko loba ni bon ba bundeli net guerre ni eza guerre te mais to moni bazo finga ba musicien belé yo za conscient non Ken ba onu finga ba musicien ndeni jamais de la vie ba ko finga ba musicien ba finga poani nga yo ba on pena na on te place ba finga ba répondre na ba question ningo zo poser nga bona zo répondre ndeni na lingi omoni donc bango benga pona nga na moni ba so pena ba ndo finga simba te so ba ndo finga ndingo lobi wana simba te est-ce que makambo zolo ba na conscience na opena ndezo ye bisolo ba biloko zolo ba na sanda kaza besi ba finga te so bina ba ndo finga Koffi batu ba finga ga aumela na bango te obi nde basuka na bato ndengo na ti suka nango mona ga ba suka mabe ba omba na ba umela po otika la oyoketa lega na TV azo finga moto yango ba umela ba o ba lega na TV ba banda ko finga suka nango ba longwara mouvement oyebiti voilà alors pona bato oyo bazo loba ke non kofinga na bango ba critique na bango envers ba artiste mususu yo awa po lobi eza bongo te basalaka musala na bango normal alors côté ala pe na quartier latin baza na ba poste te mais Koffi amemi bango atiki bato basalaka kuna neti bayebi ozomona te quelque part bato wana oyo bazoloba ke ezaka récompense mafinga bakoza pe na raison non bato wana bakoza jamais na raison parce que makambo na bango bazoloba baza na monopole à parole te donc oyo bazoloba eza baide na bango mais Koffi mo ayebi pourquoi amemi bango wana soki ofozela ye ntango obima opose question wana omona orépondre oyo mpenza bien mpe soin calmement ok sikoyo oyeba ta mwa moke eza na occasion nini nive na somo pa eli awa parce que toutaki omona kala te auta kosala conférence na Belgique eleka le 15 ya mwa oyo kaka mais lelo toza ba le 27 hein lelo toza non le 27 le 27 aye lisusu na délégation ya bato nayebi te lelo soki eza l'occasion nini bon omoni nazolinga vraiment te emoni ezalaki prévu te tokutana na yo mpo naloba boye meme atanga moko na ba réseaux sociaux na nga na poste loko te nalobi IOA te omoni tokutani nao kaka tellement nalingako mingi oza mwana ndako oza mwana ndako donc yango omoni na accepte
to solo na mo mukie boye mais na logique des choses ye moko ka nde muta ko informer biso penza bien tanga obima obligé à ko informer biso boye. Merci beaucoup Sandra Zade. Ah, message ni opesa na ba fan tout ya Koffi Olomide. Ouais, na pesi bango tout d'abord merci na ko adopter parce que na chouchou ya ba Koffi file. OK. Pour venir monele ba suspender ngai ba lela vraiment na lela ki makasi. Des fois donc c'est-à-dire biso to ba fidèle au poste. OK. To beta ngana général Bediago donc cela veut dire général a kufa na patron na ye. OK. Ngana za na donc ngana za la valeur ya leader. Voilà. Ngane na za bu na za leader. Tonga pe moi muke. Tomani Prince Bakali, aïe, Prince Bakali, oh, le Double King, patron d'artistes et musiciens, boss de boss, mon père mon conseil, Prince Bakali, yo combien d'années? Mon père, on m'a salé bateau surprise à danger. Bino boya wa, on a préparé voyage, on a voyagé. Bino boya bata aux États-Unis. Oh, mais on voyage à mon nez déjà. Oh, c'est le côté. C'est le côté dans des bon, qui la musique. On a ignoré Europe. Mon sangrino. Mais presque, on a ignoré Europe. Oh, Moutounio, surtout à Revaka. Au bureau, ils ont voyagé. Patron, il y a l'Académie des Beaux-Arts. Ah, ok. Bango des bureaux Val. Na professeur Sindani. Ah, ok. Na Killer Yaka. Après ça, ils ont voyagé. Ils ont porte-parole dans Gazak. Il m'a fait ramboyer. Ouais, porte-parole dans Gazak. Et l'ambassadeur n'a pas mais presque. Volcan, du Volcan. Le plus grand. Jean Salambi, soit bien, Jean Salambi. Il y a le plus grand soliste après Pepe Feli Manoa Kouye. Danger préféré. Le plus grand. Ça te libère toi, na occasion nini. Maintenant le solo, il peut être babi na ngondeni. Solo no wala. Te yo moko yo. Te kana muno ko beta ka. Oye créer dans son ici la radio. Allez, OK, yo mobile. Voilà. Mon père, mais moi, polémique, ça m'a cassé, mon père. Tout le monde est vraiment. Congo. En tout cas. Voilà, Koffi Olomide, Yewana Bozongo na bino moko. Boss ya quartier latin. Oui, moi, c'est combien? Donc, boss ya quartier latin. Yewana na Sandra Kazadi.